Kolo a taka parke matete basangisi na ba jeune na kati ba jeune ba mela ba bilo na bango na coincé ndezalaka a kokate maman ko allez magistrat abimi abenginga mama yaka papa abino komidi ya mokolo so boza $150 bo pesa na bimisa parce que a makaki soda babenga ngo so peni na ba dash na bango na lobi wana ye asala bien te lokaba komi na niveau so boza ta $150 na ko aider bino bo bimisa na bo pesa na bimisa étouffement wana akoka etsuté akoma kosa ina ba fièvre ça ba forte fièvre akokaka kuna te après 3e jour ou 4e jour mutuka makale ye tango ye boye bakomo benga ba kombo ya bato to bakota la mutuka bakomo benga allez parce que esali bien te asali crise tant asali crise ba magistrat babangi faki tanga kufi bamo batie na morgue tobengi grand frère na biso wana aye alongoli corps ya papa amemi wana clinique na 50aire amemi okuna maman famille mobimba ya papa babi biso nde tobomisi papa ya biso naza prête nasenga ngo damba libele mais non continuer kaka parce que so naza fiancé be nazwi chéri pa ya balanga baolinga te omona moi chéri mosusu amona lokola ndeti boza na baproblème na famille amona ngo lokola mwa bayombo mwa boye omona ye mosusu ake na ye nangaka nasenga bolimbisi na bana tante nanga na famille mobimba famille kasongo mobimba ya papa nanga tosala eloko te eza nzambe nde moto alingaki mpe toboma papa ya biso te eza bozali ebele bokotala émission de partout na pesi bino mbote mbala nyonso ya Chebiso TV boye malamu na émission na bino réponse à nos questions yande ko na bino napesi moyini nanga mbote moyini bonjour moyini nanga bonsoir. Chebiso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Merci, chers internautes. Bonjour, bonsoir, bondi, botard, ça dépend. Yangonga Bobi ko rejoindre votre humble serviteur Safari Nzinga Mobala Likuku Mabala Mwindo Mobala sans hydroquinone. Et kasi na Chebiso Télévision décharge internet na émission nabino ya qui fait quoi nani aosala nini. Merci beaucoup na maman Nabiso Bijou la reine donc 15 ans ya groupe Bijou la reine lobby ezalaki bongo marche de santé basala qui marche banda gare centrale ti bake kitambo babimi bandal baye kasavubu ti na 1 2 3 donc ezaki ya koyinda wana kasi yo mto sombaki billet ya $10 na pona événement ya Bijou la reine bomba billet na yo parce que tozo continuer fête ti le 9 mai de fête ekozala la fête de galant de wana ezalaki nanu tokana no kuna nde tokozala toyebite orchestre nini oyo ekobeta oyo ekozala na biso elongo kasi soki bambote ka ndenge ezalaka na bino bayebozwaka temps
ya kokomela ngai Safari Nzinga mobala ali kukumabala mwindo mobala sanzi dokinon. Merci beaucoup na Poupette la blonde Motema Junior Wendo na pesio ba mbote place ozali et na bosante na vienanga Christophe Mafuta le doyen Mafuta le doyen Mafuta na pesio ba mbote mama wa Roma karibu bavuki di Mimi Mantsuela na Lyon apo maneno. Merci beaucoup. Kasi Montréal le soki oza d'accord na ngai okotsa pote ba invité et pour na pote ba cher internet ba yeba na zana nani na émission na biso ya qui fait quoi Montréal bato ba yeba na zana nani Souzim Poutou na Lyon ayeba maman bonjour. Bonjour papa. Tala caméra se présenter comme nous ali nani osala nini. Bon. Bonjour tout le monde, bonjour na batutu balanda biso. Kumbolanga Ange Kasongo. Na se présenter tout non? Oui, c'est se présenter. Kumbolanga Ange Kasongo. Naza artiste et comédien. À part ça, c'est tout quoi. Ange Kasongo azali artiste et comédien na groupe nini? Bon, ngamo leader naza troupe na ngamoko. Na utaki pa mutu. Ndongo nani? Ex-président nanga. Ex-président ngo nani? Joël Barezo. Bolo bakaka Joël Barezo ex-président na yo. Est-ce que ndenga Hollande biso boya au sepela non te? Wana papa, aza ex. Pour le nami tu tozana été Safari. Aza ex. Pour le moment, je suis leader. Aza mouvement nanga non cadré pe kande zalanza mapambola mke quoi. Merci beaucoup ndeko baye bazozo temps ya kolanda biso to ba o ba s'abonner sikoyo ba koti sikoyo donc tozali na maman Ange Kasongo na sima caméra abetela ki biso lisolo aye pona opesa témoignage ya vie na ye maman Ange oza prêt pona koloba lisolo na yo ya vie na yo. Je suis prête. Ezalaki ndenge nini pote baye bazui bazolanda yo balanda yo na bokebe mama shala mama. Bon. Lisolo vraiment na koka vraiment kobetonte parce que ça l'a bien été pour to tika na choc moko na vie na habité elo nini o e kusala kapo choc ane sila na habité donc tiki mubangi na nga na habité sur choc ane sila ka to kobondela nzambe apesa yo kimia ozala l'aise na kati ya émission na biso ya qui fait quoi tozana basala nzambe kola ba pasteur bienvenue matin na église de Cité des Lumières azawana azo landa yo déjà na ndaku azo sa prière pote okoka kobimisa tantôt tango zo défouler na émission nanga et ko longola yo moi ko banga wana to souci wana to douleur wana to donc e ko sila yo prends courage. Ça va. Excusez moi, vous comprendre parce que n'a pas vraiment kobeta lisolo te pour ça me fait mal. Toza 6 tobotama 6 2 garçons 4 filles. Tozaki na papa biso na mama biso tobanda futela na ngaba tobanda futela ezaka les jours moko boye tolambaka tozaka biso ensemble nda quoi tolambaka misili tokoma ba 22h toke 23h ngai na bisi ndeko na mwa mbali na bi ngana kokolia misili oboete tokoti kanga na coin na créer le mot boy dendo pour nando linga dendo mingi ti le na lia ngote dendo na créer dendo pour na lila ndeko la pa bien ça va toke ala ti couper ngapeli puta kaka toketi na coin to sombi to zonga to moni jeep ya basoda to moni jeep ba soda ezoya bu ite côté na so freiner biso peut ça le quoi to le ka basoda ba kiti di
Télémit. Bangit, présentez-vous. Ah, papa. Dès que la maman répond bon, ah, tu présentez-vous ndeni to abana mboka. C'est moi je suis étranger. So dans mon so za kana beti mbata. Attends beti mbata ngape côté na zaki oh papa. No beti biso mbata bono. Oh répondre biso bongo. Na ndenge nini? Débat to commence le quoi ndeti moi débat na ba policier na. Bazaki na jeep. Batombola biso nanga mwasi. Nandeko na ba boaka na ba boaka biso na kati ya mutukana. Tant ba boaki biso bama batuka ya quartier ndi bazala mutuma kimimbangu na ndako ayo yebisa ba papa biso keto moni bakangi ba ange nande kone Patrick na jeep mambo eke na bango boye nzela commune ya ngaba bakangi bango baseni père na biso mama biso ngalanda papa biteyo tikala mama tikali papa biso landi ti akuti jeep bango telemi bando kanga bato itelemi papa yana bukangi bana nga papa yo nani débat na ba policier bukangi bango ebite bamba za ba mineur boy na boy débat pesi mama boy biso peto to moni papa to zuma ma papu to buti ma papu bo seni to tele lote papa biso to somba ka dendo to zonga nde ba temisi biso mba mako bando beta sonde ba coach so mutu kana ndenge nini benda bika bata ba français papa biso ba français na ba sudana boyeba sudana papa ngola sa suzana nani sudana msoza kana bu atombola ma père na biso aboka na kati ya mutukana tanga boakie bakomo kena biso ti na commune donc bazokende na ibino na papa bakangi loka biso misatu papa so tanga ko sa intervention ebika ba père nde bazalaka bakangi biso bakena so ti na commune na ngaba tanga bakena biso ba moko police na msatala bi bobimisa bango batika biso bobimisa bango bakende père lokola a kumisa biso tokomona laksa biso yende tozani va totika fa bengela biso muto ya lobi wana laksa biso papa peka munoko commandant na msatala bo tena kasho bazui papa biso batina kasho biso batika bino bokende to papa biso bokende babengani biso na babutu tokeda ba 0h toye soda moko bika place en bongo batamite ya malamu bazanga te moko azakiana abi mama bo banga te ba otikala bango to biso tozongi papa lali premier jour deuxième jour ba osenga biso $150 biso ko ata $10 pamba tozango te parce que papa biso nda bota biso bongo azali na lopango te to banda ko futela kaka to banda futela nda pe chambre salon tobi tento qui n'est pas ya grand frère na biso moi na tante na biso papa biso abota ba ka mi balé yena yana mwasi yana kufa sikana bane moi na msusu ana azana moi mikie parce que banda ko sa na banque anda ko sa na banque to ke pas grand frère na biso na tongo to expliquer abengani biso bino mamna na buzo bana boke noko ke kota mamna no buzo ba fatika ba ke na bino era na libanda bo to me ko expliquer te to ke na ko sombele ko te loka ba kangie pona bino nde bo lukambo boke bimisa papa bino to bi ba osenga $150 yo komana nkuna oto zana obima bengani biso papa pa koma déjà mukolo bu toye tozongi ekomi susu lobi nango tozongele lisusu tokuti mwasi na ye abengana biso lokola bambwa mwasi grand frère na biso wana mwana tante na biso abengana biso lokola bambwa abengani biso lokola bambwa tobimi wana déjà sali 2 jours na commune basalaka 48 heures so 48 heures eleki fo muta kende parquet 48 heures pe ekoki ali mutuka parquet nde yaka batutu bakuta baona kati kuna fo ekena bango bazwi bango nyonso tu bakena bango na parquet na parquet nini parquet matete bakena bango na parquet matete ntango bakena bango kuna après na parquet pe basalaka kaka 48 heures 48 heures ntango bakene kuna boye
tozongeli su grand frère na biso pour la 3e fois. Grand frère na biso aboyi abi akokota makambo wana te. Akota makambo wana te biso lokola tokina luka makambo na biso erana tokofanda te tokangisi papa ya biso ne toluka mbongo tokebimisa ye. Biso kona maboko pe ata 100 fois to na monte mobimba biso ka $30. Papa tema ko même kolo taka parke matete basangisi na ba jeune na kati ba jeune ba omela ba bilo na bango na coincé ndezalaka akoka te. Maman ko allez magistrat abimi abenginga mama yaka papa abino komi de amkolo so boza $150 bo pesa na bimisaye parce que a makaki soda babenga ngo so pe ni na ba dash na bango na lobi wana ye asala bien te lokola bakomi na niveau so boza ta $150 na ko aider bino bo bimisaye na bo pesa nga na bimisaye tobi papa nde to abeto ata na mbongo te mobimba na biso to na ka $30 $650 $30 et simba te kutu basenga biso 300 mais pour na ngane ne bo pesa $150 $30 et simba te bozata ne lo te na ndako oboko teka po mbongo ekoka boya na wemisa papa bino aza mokolo tobi papa tozata ne lo ka valeur monto to teke ko mata $100 mata $150 ba TV ya ba dikosi wana oza ba nini yana bote kon combien so to te kon e ko mata pas même $20 autrement ça la izate papa ndazaki na kati kuna selon étouffement wana akoka etute akoma kosala ino ba fièvre ça ba forte fièvre akoka ka kuna te bu après 3e jour 4e jour mutuka makale ye tango ye boye bakomo benga ba kombo ya bato to bakota la mutuka bakomo benga allez père koyo esali bien te asali crise tant asali crise ba magistrat babangi Zana courage faut bien comprendre to éviter ce que suka ni tango babengi kamno ya makala ye kombo ya papa pezaki na catalyste ya kamno ya mamakala papa kutaki prison papa suka kineni zana courage eza makambo côté prison te asala crise tant c'est crise maman magistrat na biba bazwa e batena na hôpital mo ekanga na parke matete o meko o meze bakoti kuna to bakoti ba moko $30 na ka tuzana nango ba pese premier soin deuxième après ndeti le lobby na maman akufi donc bandeko faut bien comprendre émotion ya boye eza facilité donc soki tolandi lisolo oyo na bokebi ke papa na bango akufaki crise asaki na kati ya parquet ya matete bati batransfere ye na hôpital ya pembeni oyo ezali omeko kala bano bengo meza lelo ekoma omeko donc papa aki kokufa kuna donc ntango akufi elakisi nini ke bana bato babomisi papa na bango. Maman Ange, prends courage. Tosil sali solo. Kaka na nzela ya miso oyo motema na yo ekosoko mauzwa kimia. Ufaki. Tanga kufi. Maman bati na morgue. To bengi grand frère na biswana. Aye. Alongoli corps à papa.
Même on a clinique na cinquantenaire. Tant même on a maman famille mobile. Ya papa babi biso nde tobomisi papa biso po bakangaki po na biso bakene kuna famille mobile bazalaki contre biso na mama biso ntango eleki mikolo mpao na morgue babimisi ye baleli grand frère na biso wana akundi nokone babengani biso babimisi biso tozalaki na biso futela me baparvenir kobimisa biso ntina ndako tando futela eza pasi pe mawa tango bazoya kolelela yo pa oncle na yo aza na kasio osungaki te oncle na yo akomi na parquet ya matete osungaki te ozelaki kaka osunga soki lokola akufaki nde oye kozwa ebembe mbangu oke nango na morgue oyo eza cher do mbongo na yo eza mbongo ya kisi to ndeni yesungaka bato te esungaka kaka babibembe ayaya tala ndenge olelisi leki na yo tala ndenge olelisi libota ya noko na yo toluki ange po ke apesa biso lisolo oyo alingaki koya te me kasi na bokasi ya chiki mukadi ange amonani aye ange aza abati me tokosusa émission boye te il faut kaka toyeba suka na yango esukaki ndenge nini boye kobengana bango na ndako après un moment ange ntango babenganaki bino na ndako bokendaki wapi ngai nazwi ya baleki na nga tokomovanda epa camarade na moko baleki na nga misato tokovanda epa camarade na mona makala pa bango mama ya biso akendaki Kingasani epa ya ndeko neka bamboka kuna biso tema tokokaya na biso Kingasani ana te msika na makati kuna nga baleki na misato tovandela makala après bafamille ya papa biso babandona biso ti lelo bakoma na niveau ngai nazwaki chéri moko apropose ngai na ye po nde ezala kaka abi akutana na bafamille akutana na bandeko ya papa ya biso na ya na ye epa baya na biso wana babengana biso ata nazwi chéri mo boye so abi abimi pa ya biso balingana na bango te balingana ata kosentir biso te biso toboma ndeko na bango toboma papa ya biso nayebi te siko nayebi te soki niveau tokendele ewana oyebisa nzambe nayebi te soki tokokosala nini po ezwi deja mwa bata me baolingaka kosentir biso te siko moto aza na posa peut-être abala yo akutana banani donc est-ce que bomekaki koluka na basa na nzambe boasocie bapasteur bakutana na famille ya papa na bino basolola po ke s'il s'agit ya osenga bango pardon ou soit ata na nzela ya émission oyo bazolanda yo okosenga bango pardon tosala tout
tosala tout tosala tout toluka bapaster toluka banani balingaka te tosala tout. Awa tozana 115 000 abonnés bazolanda yo partout dans le monde, 116 000 abonnés bazolanda yo partout, senga bango pardon devant 116 000 abonnés oyo balimbisa azazaka bino soki balimbisi bino te seke baza bandoki, senga bango pardon na nzela ya émission na biso ya qui fait quoi na chez biso télévision. Merci beaucoup. Na ebité tokoloba susu nini ndeko Ange abimisi o nyuso zaki nango kasi ba famille ya papa ya ba Ange abombi kombo ya famille ya papa bozolanda biso bozali ya ebele ya kolanda bozolanda biso na mongonga oyo to na moma oyo na kombo ya Chebiso télévision, na kombo ya Chebiso télévision, na kombo ya 116 000 abonnés oyo elanda biso ba papa na ba mama oyo ezali ba tata mwasi ba papa leki ba papa kulutu ezala ya marche courte ezala ya marche longue, na kombo ya émission na biso ya qui fait quoi, na kombo ya Safari Nzinga na sengi bino bolimbisa bazalaki bana tala suko mwana nenga koli boye mwana koli boye bokomiti na niveau ya koboyela ye fiancé muta yeli bino fiancé abala boboyele libala bolingi nini basenteye akende libala ya yakato ovanda bolingi ndengwana tozala batu tolimbisa eza nzela biso nyonso tout maman Ange tozo comme vers la fin ya émission oza prête ya ko oyo nga na sengi pardon yo pe oko senga ba papa na bino pardon na nzela ya émission na biso. Naza prête na senga ngo damba libele mais non continuer kaka parce que so naza fiancé be na vie chérie pa ya balanga ba olinga te omona moi chérie msusu amona lokwa ndeti bozana ba problème na famille amona ngo lokwa mo ba yombo mo boye omona ye msusu akena nanga na senga bolimbisi na bana tante nanga na famille mobimba famille kasongo mobimba ya papa nanga tosala eloko te eza nzambe nde mutalingaki mpe toboma papa ya biso te eza déjà dépassé olimbisa biso twakaba bolimbisa biso akomba nzambe po toa na place miso akende te badefa pe famille te bolimbisa biso c'est ça. Merci. Kokotala maman munene boye afukami devant ya etando ya tuluku ya batu ebele boye bolimbisa ye maman Ange bato bazolanda bakoza pe na besoin ya ba contacter yo ba consoler yo bako consoler yo comment pesa bango numéro na téléphone pour que mutusu ako benga yo ako baxela yo ata mwa lelo bana litoi na nzela ya téléphone. Numéro na téléphone mutu to aza besoin a consoler ngai tamusu na nzela na yo pe
ntema na bango et tout ça ma baboma moto balimbisa biso. Bon, numéro na okaka obengi na numéro oyo ya yo ya pas Safari ako contacter nga bomo na nga direct ya pesa ngo na ndinga privé ke na lubango boye et ça bien te waza besoin ka consoler nga encourager alendisa nga benga kala numéro ya papa Safari donc ozwanga mba moko pesa numéro na nga na ndinga privé. Merci. Merci beaucoup. To komi na biso na suka ya émission na biso Sombela chez biso télévision émetteur. Sombela chez biso télévision émetteur. To sengi $50 te, $100 te, $20 te, $5 te, $10 te. To sengi kaka $1. Hein, Fabien Libandi, mobile pembe. To sengi kaka $1. $1. Kasi poti na $1 na yo, Monica liboso laptop na yo, liboso téléphone na yo, liboso ya télévision na yo. Numéro oyo za liboso na yo ya numéro ya compte bancaire na biso ezawana, numéro ya Airtel Money na biso ezawana. Po obenganga o consoler ou soit oza na posa ya Ange Kasongo o lobela ye to ngana peso numéro na ye na privé benga plus 243 85 87 26 496 plus 243 85 87 26 496 de wana oebi kozwa votre humble serviteur Safari Nzinga Mobala Likukumambala Mwindo Mobala Sanzi Dorenon. Merci beaucoup na Jonathan Mukadi mutu akomisinga na bandako na